Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlant de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlant de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais, tous à la fière, Yakozala Africain, tous à la na Bomoko, poto tonga mboka, pona biso, na banda na biso. Voilà. Bonjour, 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 bonjour. Bonsoir, 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 bonsoir. Balandignon sur la BBC, bonsoir, bonjour, Nabino, ici que les hommes bino partout dans le monde. J'espère que non, vous allez bien. Bisopé par la grâce, ça va. Ticket Nzambelanga, Apambola Bino, Nzambelanga, Abatelanga Bino. Kota aimé partager, famille Libota, on est ensemble, toujours focus. Les autres, on a 5e épisode, il y a film et il y a master. Voilà. Kota aimé bandeko, ceux qui n'ont s'abonner, s'abonner, bandeko, bolemba bisote, ti bakukunda ya Jani, ne peut-être tokozwa kimia na réseaux sociaux. Parce que liwa ya Jani est cartonné et vu vraiment réseaux sociaux nyonso. Voilà, ceux qui n'ont même bino du solo de l'Oizani ni bandeko, makambo du jour au jour, makambo ezo bimakaka. La brine kaka nzambe nangaye. Babengi balobi. Soi-disant. Mobali ou encore master ne toyoka qui soi-disant que non. Mutu oya pesa ki la brine document. Na mona liboso babotaka na Jani. Victorian wana. Ya Jani apesa ka mutu mbongo. Pour a déclaré zemi mwana zwa kombo la brine pe azwa document ndenge ezalaka toujours na mboka ngo mopaya. Et ça a été ainsi. Ezalaki que non sur table que non après wana deuxième mwana ya Jani ako déclaré ya Jani pour yepe azwa document. Chose grave bandeko, on vient de nous informer à Koloba que non ceux qui vont moni que non la brine a libéré document et pas ya Jani te 16 ans nyonso bavanda na ye la brine a banda ki pe kobimana kolo document o ya pesa ye bande ko so to bito sala analyse ekoki kozala vrai to ekoki kozala pe faux mais kolandana na lisolo ndenge ezokende kolandana na ndenge la brine bazo pesa biso ba rapport à la brine bandeko makambo oyo ki ozapika ya solo. Parce que ezalakate façon la brine akangela ki ya Jani mutema po azanga ko pesa ye document. Jusqu'à présent, la brine n'a pas bimité pour na ya ko se prononcer, pour ya ko se justifier peut-être ya koloba que non, il y a eu ceci, il y a eu cela. Atika koloba ngote mais tozo kaka na ba collègue, tozo kaka na ba artiste comédien que non, bango nyonso presque bango nyonso babana ko benga la brine na poto wana bazo supplier pour ça nini pour libérer payer ya Jani document. Di solo eza la brine elle ne voulait pas ou encore mutu apesa ki document betela ki pe loboko na mesa ya koloba apesa Jani document te, c'est-à-dire que non la brine abana pe ko bimana mutu apesa ki document nde likambo eza na se bandeko bo aimer bo partager tozo solo là. Bo aimer bo partager parce que ba makambo eze belé makambo susu pe bimi kuna ya Sylvie Faye. Donc aïe, ça fait mal et ça passe. Mais eloko o esalinga passe ezake soki ya solo li solo o balobi ke non la brine abane ko bimana kolo document o ya pesa ye document yango esali ke no ba gérer ba pesa ya Jani document te balobi ya Jani ndenge azawana ayebi li solo ango très bien. Ceux qui attaquent non bomoni que non abeli trop à souffrir trop maladie à kati eza ba souci nyonso wana eza pe na kati eza likambo moko ezalaki yaye ko banda ko yemba ngote abaneka ko kufa ngo na mutema mais azana 2-3 personnes oya pesa alobela bango bande ko so to tadi penza au moins peut-être que non li solo pesa vrai parce que ezalakate. C'est-à-dire la brine abane ko bima na ya Jani azobima pe na mutu apesi document. C'est quoi au juste? Chose grave bandeko sori appelle les kotaki tellement tu utilises ba téléphone ba appelle pe kotaka air moko
chose grave bandeko tozo solo là. Masolo yango ezo bima bima kaka. Nous savons tous que masolo ekobima makambo ekobima. Makambo ekobima. Tozo ebate soki makambo yango oyo ekozwa 2 mois sur les réseaux sociaux mais ngai non sepela nango lisuté. La Brine, elle ne pouvait pas. Ce qui est solo, ils ont solo que non. Abima, abaneko bimape ou encore abima kape na mutu ou apé ça y document. Ce qui est bongo, mais la Brine a moi si mabe. C'est-à-dire que non, liwa ya Jani. Batu bazé belé nanzila na liwa na ye. Ba la Brine baza, ba soit disant ba ange, ba soit disant ba oh apé ça qui la Brine document. Donc to ebi pe misusu te. Parce que ce que tali penza bandeko façon ndeko artiste accueilli, il a beaucoup souffert parce que nayoki ndeko moko alobaki ke non akendeko pema a souffrir trop. Likambo wana bandeko est-ce que ça facile à kovandisa ka mutu akolobaki non na mutu wana pe kutu topesa ki document topesa ki la rapé sa mère document akomi susu ko bima na susu na la Brine. Et ça passe na soni. Mais la Brine, ce qu'ils a solo, Maman Luka elongi nzambe. Luka elongi nzambe parce que il n'y a pas de fumée sans feu. Il n'y a pas de fumée sans feu parce que ils a histoire moko bizarre. Ils a histoire moko bizarre. Il y a pourquoi au bandé kopime là. Papa banana yo document. Munga nazo se référer toujours na ba parole ou encore na makambu oyo ba artiste comédien nyonso bazolo eloko moko. Niveau bazaki basi ba komeli na la Brine. Na ya bana. Il fallait kaka ya Jani azwa document. C'est-à-dire le monsieur a appelé ça qui est document a bêté là qui c'était à l'obino. Pour libérer d'eau quitter. Parce que c'est impossible. La Brine a kangamouté à niveau ya kangela kiwana. C'est impossible. Mais ce qui pèse bongo, nande kwango ya pesa ki document. Makala moto likolo na ye. Makala moto likolo na ye. Bandeko bo aimer beau partager tozo solo là. Eza ma solo yé et sur les réseaux sociaux to sandeni to boyango biso to travailler sur les réseaux sociaux. Nzoka la Brine tango bana ko tcha bakale a libérer document te. Zoka kolo document oyo apesa ye document apekisa ye apesa Jani document te en même temps zobi mape susu na la Brine ce que valeur à moi c'est wapi valeur ya moi si eza wapi la Brine soi-disant moi na muke ngana loba na ngai moi si ce kaka so oso boti komi benga esu mwana mukete la Brine valeur na yo ki bo moi c'est eza wapi mama oteki nzoto na yo omiteki yo nyonso ti omemeli na mutu liwa pona ba bisengo moko boye pona ba réalité moko boye oyo ozangi ata kozana maîtrise ya opesa valeur ya nzoto na yo nga nazo mituna est-ce que ange yango wana o soi-disant o bobotaki na ye wana ako continuer kovanda na yo c'est ça aussi ma question de deux ondimi koboya papa bana na yo oyo ye aza prêt donc aza présent kutu o aza ki présent na yo butu lokwa moi pour que nobima na mobali ya mutu mususu bandeko est-ce que vous comprendre lisolo yango eza normal te parce que balobi bien que non ange wana aza na mwasi na ye il paraîtrait mwasi yango mpe abengani ye
Maintenant, comment est-ce que la brine, au parvenir kobenga na papa banana yo, po na mobali mususu, mobali yango, mobali ya batu. Kindokeza makasi, hein. Bande kobo aimé beau partager, n'article au moins na 5 minutes, nous avons vraiment bien autant moulaïté, toujours solo là, biso na biso ça juste caractère, ba bengi biso ba yebisi biso. Que lorsque la brine ngapé na 8 ans, on a réfléchir na bi non, fort possible pe ou qui a la raison. Fort possible pe ou qui a la raison et koloba ke non, kolo document na yebisa ki la brine soki o meki ko libérer kuna na yebi na osala na obenda pe odo kiango. Eza makambuti, ba réalité mususu bodu to mona kala mamboka mpaya. Et ça li passe. Parce que liwa oyo, eza liwa moko eza la makambo ebele na kati. Balobi ndenge ake wana, ayebi très bien. Yango pe bane ko ronger ye makasi. Ayebi très bien que non mutu apesa bango document abima na la brine. Abane ko bima pe na la brine. Bozo landa bandeko. Siko valera ki bon moi c'est za wapi. Na osa la confiance na nzambe na yo. Mais yo ki ko sa la confiance c'est pas mutu. Po na document et likolo nango osambwe. Vi na yo mobimbo sambwe o meme kulusu moko boye oyo o kokata ko décharger ko kitisango te yo moko. Donc mutu andimi ko sa la confiance c'est pas mutu. Ola ko sa la confiance c'est pas nzambe. Ça fait mal, hein? La grande famille, beau aimer, beau partager. Et ça, quand les solo moko ezo sala pasi bandeko. Parce que, kolana na bandeko, oh ba vandi na poto na ba réalité, ndenge bazo expliquer makambango. Coûte que coûte, il fallait ndeko azo document, mais azo qui documenté. Et voilà, aujourd'hui, bazo ko informer biso que non, la brine na bandeko bima pe na kolo document, ya pesa e document. Attends ndenge mobile ya kei wana. Aye biango ke non, la brine na bandeko bima na mutu wana. Yango pe ezaki parmi ba maladie, ba stress et belé. Mais lorsque beaucoup de bo épargner la brine, et matake kitaki, bandeko, moi si mutu a protéger à mobali il pas protéger à moi si. La brine na ngambu na ye, tango basala ki kopo wana ye na mobali na ye, basololi na mutu babito osala boy to pesa boy potan boy pona boy. Ce qui réellement le messie ayaki na ngambo ya la brine na yebisi la brine boye ya battre ce qui la brine po bimana la brine. Si la brine elle était une bonne femme, elle ne pouvait même pas kosala lango. Elle devait qu'à courir sur ce pas mobali na l'hôpital la réalité boye, c'est ça. Si ko ba avantage yango o lukia o zo document o baba na ko futa yo pona bana maintenant dis-moi na minute comment est-ce que tu vas vivre? Moi je me demande. Vie baluke monde nango mokile baluke liote. Non mona te nazo ibate soko zo o mona ndeni na minute parce que lobi na yokaki audio na yo ndenge ozo lela vraiment. C'est comme si que non ozongi siko na sa mokili ozaki na ozongi siko sur terre. Donc ozaki na espace moko boyno bana ko vivre nde bana osa ba bêtise nyonso wana maye des akité na minute wana. Vraiment bandeko ezo sala pasi. Ezo sala pasi. Matière mususu payé, ya Sylvie Faye, mais I don't know. Bandeko, bref ezaka ke noto lukaka kimia na sa moyo. To évitera ko sala amabe. La brine abimi femme moko insensée, femme moko donc na ebité bako pese ba kombo nyonso si réellement abima ki pena mokolo document ya pesa ki document si réellement abima ki na mobali wana o pesa ki document valeur à moi c'est wapi na pesi na 2 minutes raison parce que bango nyonso babi bazala makambo koloba bakoloba
C'est-à-dire que non ezande makambo o ya koloba ke non muto apesa ki bango document akomata miniature. Balobi bazana makambo akoloba 2 minutes azolela lobi ya topekisa ki na ndako wana. Ndako wana eza ya kobeba. Siko ata bokoloba ke non azana bana boyo ki la bana na ye mawa parce que le papa n'est plus bana bakozaka toujours na besoin maman na bango. Effectivement oui, je suis une mère. Bana bakoza toujours kaka na maman koza toujours wana po na bana na ye. Mais lorsque maman zo sala makambo ba salité makambo buzoba eza conseil na opesa na minute bandeko. Lorsque tu as déjà tu as déjà 2-3 enfants avec toi, tu n'as plus droit à l'erreur dans la vie. Tu n'as plus droit. Peut-être l'engelande vie à bana na yo. Bota la vie à bana ya nani lelo. Ya bana ya la prime lelo. Bana batikali na traumatisme moko boye yango te. Ça fait mal. Valère à moi César bandeko bolimbisa ba appelle les okota on dirait likambo. Et ça li passe ya koyoka lisusu lisolo yo. Ya que non le monsieur abanda ko bima pena la brine to abima kana la brine jusqu'à présent tozo yebate. Et ça fait parmi ba makambo. Maintenant quand nazota la bana oboti bana 2 to 4 ceux qui 3 na Jani de na mobali mosusu. À part ça, tu cours mibali bazo bima na yo Valère à moi César wapi bandeko. Mondango ya lelo. Mondango ya lelo bandeko plus ozo bima na mibali comme mibali ceux qui 50. Yeba que nozo kumba pe ba esprit 50. La famille beau aimer beau partager tozo solo la kaka, ils en matière yé. Parce que tout le monde ne comprenne pas. Attaque no Jania bima ki pona koya koloba ke no o ceux qui n'a kufi lelo moi sur kozala nani na ngai et kozala nani Sylvie Faye wana kuteza nango na raison te netinga ceux qui n'a vandi na mobali et que simbité et simbité moi na bendana na o comme ennemi na ngai te si s'agit que non donc to kabola banini ceux qui je le ferai que bon de bara okendeka comme ça na pena ça la vie na nga que okanga su mutu na mutema au moins te que no yo moko ndozo komikangi siko na vie okangi siko vie no yo moko. Parce que na minute oyo biloko nyonso ya bana ko faire pénécer nani papa bana na ye. Na minute oyo ba retomber azanango. Maintenant à quoi bon nécessité ya ko sala ba tumabe eza wapi? Lorsque ba retour eza lorsque zo sala mutumabe. Nécessité ya ko sala mutumabe eza wapi lorsque osali mutumabe ozozwa ba retomber ozozwa ba retour nango. Allez-y comprendre tozo sala biso kaka analyse. Tout ça, on a besoin de analyse. Alors, la grande famille, beau aimer, beau partager. Beau aimer, beau partager. Et ça passe, les solos, on va aimer les bisous, soit disant que non. Et à comment la miniature, le monsieur en question. Parce que, ba comédien, bango nyo so babi makambo beleza ya kolobeza. Nabrine, sois forte, hein. Parce que, balobi. Ce que tu auras sémé, ne oyokosa nini, okobuka. Alors, lorsqu'on va ne ko sémé, oyeba kite ke no ozo sémé nini. Oyeba kite ke no ozo sémé nini ndeko mwasi. Donc, otie vie na yo en danger, otie vie abana na yo en danger, donc nazo yebate. Na minute oyo accepte nyonso bakoya koloba parce que eza impossible ndenge bango nyonso bazoloba kuna impossible il fallait le monsieur azwa document et si longtemps que no bango nyonso bazoba bandeki ko benga yo bazosala ba réunion ba bondela yo pour libérer doki tu ne voulais pas c'est-à-dire le monsieur azaki na sima na yo kuna azoloba ke no komeka kutu te. Mais vous savez que c'est le papa de mes enfants.
tu acceptes de faire. Papa mobali abo tisi yo bana mabe pona batu moko boye o lelo peut-être ozali so atana bango te ba osundolo ba komono nde démon sikoyo. Est-ce que vous réfléchir? Papa bana no ake mais ba o nyonso bana osana bango ambiance. Moi je ne pense pas que no ozana bango hein. Je ne pense pas hein. Je ne pense pas na limité pona likambo mutu nyonso ozala somo na yo hein. Alors, c'est au moins ça, bandeko. Aimez partager. Beau aimer, beau partager, bandeko. Et ça lui passe. Matière peut y a Sylvie Faye et Zoya. Mais moi, on m'a interdit de faire ça. Bah, peki singana ça lango, mais. Non, talande na oya kusali lango, mais parce que na travaille sur Internet. Non, talande na oya kusali lango. Tobo maka montre. Alors. C'est au moins ça, bandeko. Beau aimer, beau partager. Famille Libota, on est ensemble. Focus toujours. Focus, focus, focus. Les autres, on a 5e épisode. Il y a Master. Beau focus. Beau tika distraction. Il y a Gabi. Je crois qu'on a aussi sous analyse. Il y a Gabi. Il paraîtrait audio moko pesa. Il y a Gabi sous Sinezaka. Non. Belle vie à Bengisa et na Bella TV. De quoi belle vie pas bois qui ça est. Ndeba bilo kwazo salawana. Voilà. Je vous aime. Je vous aime la grande famille. Ok, it's fine. It's fine. Yeah, je vous aime la grande famille. Tokutana prochainement. Bah bisous, bah bonsoir, bye bye. Bye, ciao, shalom. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakoza la Congolais. Tous à la fière, Yakoza la Africain. Tous à la na bomoko, poto tonga mboka, pona biso, na bana na biso.